Oui. Pour que nous soyons au Talabiso, Bamona. Voilà. Donc, comprenez comme ça, nous venons faire juste le travail et rendre l'utile à l'agréable. Donc, Binomo Bozo Mona. Donc, situation au Star Nabiso et à Mboka. Azali. Donc, voilà. Awa, awa. Bomoni awa, déplacement Diamazadi. On mauvais souvenir, ils ont kangela nga porte trop. Donc ba pesa nga chance té, na monde à théâtre. Ba mauvais souvenir na nga yango do ba te bilé na sala to ba ndeko no pe ba artiste. Ba ndeko na ba artiste, famille na nga est-ce que ba sala théâtre pour ba kangela nga porte. To ba ndeko na ba artiste ba kangela nga porte, na sala bango lo té mutu so mo ka beta ne ka liso, anika ba to ba ka yeba na nga. A beta liso lo kuté pa ba to pa bebisa ba to moral ba benga nga té na nzonzinga. Kozala bien na ba to kolinga ozala bien na ba to on va dire que nous proposer le roman le bien tika na tika na son bon na ça na ma musu na vanda na mutu on va dire na mutu depuis 2014 ti pour va dire que c'est le R ti muninga no mwasi mo yamba ki ka nde ba mona biso ka bo diamant bo mutu aye avant d'arraner na poto muninga no mwasi o te na zo na nda ko yo tika la kapona ofutara ba flat te so na ye ovanda yo ponzimi otalika na mutu abatu tika na vanda ovani na mutu ngomi na suka na ngo tala ninga yo komisanga na citation na komi na ngo so to nito kabona foto kabona ndinga malamu po tambula yo to sale la kise ke to zaye bandeko siko kabona na ndengo to kabona no pe to swani te ngala bimi na ngala longo na ngala bi na boy ko fanda na bombu na fanda na bombu trop na lisko na vanda ipala ngamo na fanda na bana ngai yo ki créer nga ba problème et pas ba to famille no ba komi ko benga ngai yo zo ngo mamona na biso to ko sala oboye tambola ka likolo otiki e bongo pour que no pande sango bo ba lobi o nyoso bakolo na vandi na comprendre te makamba ngo zanele so ngo o se racheter po yana mama leki na bango la sala nga na eto za ba be banaka donc ba beba ninga na obo makambo to mama leki na ko pe ko éviter wala ko bozana inga lingi na ngate to za nayo na vandi na nga donc la longo kuna lokola moni ke na zaya na ndako te na bite na kende pa mama leki na mola kan sambo na ndako lokola biloko na ngebele ezali ke pa batu nazo ndako ake wana pa mama leki na ke vala tanga oke na za pa mama leki bengi mama leki na mwa se racheter alobi onyo so ko ekoloba akaboni ngala mama leki na yaka mama leki na yaka bo yeba mama leki na muko na nga penza a petele nga ba plan na mo ekuna répondre exact no ka te photo ka bona kanga bia ya to ka bona ndinga binga salelo tenga no to soigner te to bondi te so yo ki likamba ya biso likambo yaka so la nga za leki na yo leki ta mam na yo ki eza bonga pe na expliquer ya boye bo te fo binanga po mezati de na bima le na ko se retrouver na citation ba buyi ba sunga nga ba soutenir ngai donc voilà wana baninga na nga penza motemo ba yebi pasi na ngai bango nde ba soutenir nga balinga te na lela balinga te na okapasi po nga za nga pa bijou msu na sala nga ba 3 jours 4 jours 5 jours au moins so ngo ki na vanda kongo ki wapa ovandi muninga pe ovandi bwa mso amemi pe na sala to ke ba kato su to ke ba cho te to ke ba cho manza ka ba cho si ozo mwa ka me osa ke oza aleza bi na ose bane na omona vie wa muta munene souci bo mande o cha souci boko ko ya pe pi okufi to za ko ta ona okufa wande ba ya mbangu ba ya po ba we na ko to sangisa boy ko to sabo mais siko ne na za bona lo ya to ya zete ko kera ta belle vie bon en tout cas qui était na ko ta l'émission ko ibseni belle vie za camarade na ngai aibes ka to uta naza pale kama bati pona la passe dans te c'est na vraiment o balinga ngai donc basunga nga vraiment na tika na sala eloko te mais na sala on pona passe oui le passe de sala singa et vraiment bosunga nga naza festa mboka bola na tem sunde bomona nga tsuna banjonzi bomona na lati bomona nga moete naza vraiment na passe yangwana na yeli boso na bino vraiment bosunga ngai ba onyoso batala kango basepelaka na diamant so za na besoin sunga ngai numéro na ngeza plus 243 90 14 60 816 plus 243 90 14 60 816. Exemple TV Kitoko.
rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore et comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Déjà na qui est bijou na solo na ye on est bien combien bon OK moi triple bête ngani la kimi kutu kuna ndepo hein on va solo ni na vraiment na za mo sa on a bien on ngana evanda pa ah Voilà, bienvenue à tous et à toutes. Exemple télévision, votre chaîne de l'excellence, Barizi Baza. Monsieur le journaliste, c'est toujours avec joie, avec plaisir que j'ai cette habitude de vous présenter cette émission socioculturelle Vérité Plus Plus. Alors sur ce beau plateau, vous avez vu Nengi Naye, Nengi Pena Komiti Awa, Kotala actrice Nabino Obolingara de partout, Diamant. Avec elle, tu remets un peu qu'on se la qu'est-ce qui se passe, tu bête un moi l'histoire de la carrière, na l'histoire de Maramoni, on se la vie, na Nengi, comme il est là, na situation un peu très difficile. Alors, de eux qui est derrière la caméra, grand merci à toi. Je remercie infiniment Yannick Chamba Godson Bossamboka, patron Bogos, et pourra pas penser aussi à Malik Arafat, Julio Monaputu. Il y a Igoto Kamazi, Léman Abidi Shikito Djogo, Shekina Vumbi, Kitoko Peta, Kitoko Dollar. Je résine à la merveille, moi, la mamie, clin d'œil spécial à toi et sincère condoléances à toi, Monica Makambo, Maman Brian. Deux choses à d'accord, pour dire déjà encore une fois de plus, bonjour Maman Diamant. Bonjour Barizi. Grippe et dérangée, hein? Merci. Bonne santé, bonne maman, bon Ngolu ça va. Ngolu ça va. Moi j'entends d'abord sur Balingarayo, bon je vais encore un exemple de télévision. Naza vraiment on a dit qu'on va battre. On a maladie donc voilà. Voilà. Alinga bon kamingi. OK. Maman Diamant moi le solo muki avant toi entamé pendant na sujet à mokolo alelo. Mutu soit fan de la télévision première fois na mona yo angayeba. Le solo théâtre banango lolenge boni. Ok, merci vraiment pour la parole. Naza Diamant Kalanga. Nga théâtre na bandango et papa Koba. Oyo a baptisé na kombo ya Diamant. Pour kombo na rappeler ça Titi Kalanga Ngalula. Voilà. Okay. Donc papa Koba ndi aya vraiment zonga na ndako na lobango chaque fois na vandaka na boulera te que na ça théâtre. Donc il y a un pas dans boulé musique pour dans bina makasi petit ce qu'on a bina pe kaka. Oh. Voilà. Donc on a d'ailleurs parmi ba fiotifioto bazwaka liboso na molokai tant bazo soit ba fiotifioto ba ningiso ba mikolo te bazo ba fiotifioto nga d'ailleurs parmi ba fiotifioto wana pour nga test na ngele kaka pa yemoko lambio na opise mbote skazana koko mariana mimi chimvundo bato basai sanga test donc voilà et simba na ngote ma parents na nga balingara na bango te ke na sala musique donc voilà et on a na théâtre voilà ba neni déjà bon on est qui nous non quelqu'un
so na obosa ba on a quelques voilà donc théâtre ande na ko banda on a ba 2002 na ba 2002 na les anciennes hein ouais au moni ba leki belé ko ya musalo belé makasi belé vraiment makasi donc vraiment na banda théâtre na ba 2002 tant maman na kufi po 2002 wana ndi maman na kufi na sala ki on a sima maman na ngai tant maman na kufi po maman na banda olinga mama mbona te tala kaka kenda kuna sanga trouble kuna na molokai donc aboya pinza na kenda ngala bina kana ngape na yaka ngape ba rep na koma oya po bazwanga déjà na koma na ngape oya ba katanga sko suki bon na koma la taka bandana na kenda ngape classe tuko ya moni au mona changer look monene na koma la taka bandana ko so ba benda ngabo ba moni opovo maman bachanga nzela yo komi bondeni na bina ka wapi tokende na kimi ba kolanda nga jour répétition de bakutanga wana na kati ya scène ali banda ko betela nga pe ka wana mbala modo nde sala ki na zonga na nga pe na ya na bosa ndo na yo sa théâtre tant maman na nga kufi comme maman na nga kufa na 2002 donc maman na nga kufa na 2002 mais na 40 ans ako ça 40 ans na 2002 nda kufa ndota ya kufi na sima na ngonde na lobi na luka la nga pe tant pe na yokuta na papa koba grâce à papa koba nde na koma lelo diamant kalanga donc voilà grâce à papa koba lelo akoma diamant kalanga oyazali et maman diamant modèle na yo na musala ngo ya théâtre ezaka plus nani so pe na ozo jouer ba moni diamant na scène bo batali mo la vie yeyo penza modèle nga vraiment na mane ko envier fiango komoni nani aza poto Esengo mama Esengo voilà donc on peut sembote mama Esengo donc na ka mingi na ndo bakanga biso na jouer fa jouer lo kwa yi donc na scène vraiment faut na marquer so ba pesinga rôle vraiment faut na incarner kango donc na pesa le meilleur aux akati na voilà. Donc voilà. Ah, maman Esengo. Et le lot Oyo, depuis 2010, si tu comme le lot na 2021. Ouais. Donc, tu as déjà combien 18 ans de carrière. Ouais, 18 ans de Koloba. Ah, on se garde des bons souvenirs à Moussala. Bon souvenir à Moussala, on a les années, on a banana batoamine, les moussousou. On a yebi, on a une opportunité au côté de la place, on a un porté au côté. Grâce à Rosalanga, diamant, il a fait comme quand on a porté au local, oh star, côté. Au côté de la place, on a tiré le moni au côté. Donc, le souvenir, on a malamu, yangwana, on a mata avion, on a kenda kabinda, on a compte Moussalo, on a kenda point noir. Donc voilà, donc Moussalo et ça là qui na tambola donc ça là vraiment bien. Bon bah mauvais souvenir. Mauvais souvenir et ça ba kangela ba porte trop. Donc ba pesa nga chance té dans monde de théâtre donc ba mauvais souvenir na nga yango donc ba te bilé na sala et to ba ndeko no pe ba artiste. Ba ndeko na ba artiste famille na nga est-ce que ba sala théâtre pour ba kangela ba porte. To ba ndeko na ba artiste ba kangela ba porte na sala bango lo té mutu so mo ka beta ne ka liso alika ba to ba ka yeba nanga. A beta liso alo kuté pa ba to pa bebisa ba to moral ba benga nga té na nzonzing. Na pamba ka bona sala elo té. Ba ok ka beta diamant nga sala bundaka diamant nga sala swana na ebité so na bundana nani. Na bundana na ba tournage. Na ebité yo za mo palanga ni sango. Na ebité so yo ka déjà ba biso ke tournage mo bo sala maki diamant lo bia bundi donc eza genre na nga té. Na za mwana na oti na famille ya malamu na eu bonne éducation. Donc et pas maman la nga le lo za se mabele pe asonamo. Donc aboko langa vraiment bien zaki moi si au moko abotanga na 15 ans aboko linga pa pesa éducation bien. Donc na mesana te na linga problème te ngai ma na kolo ba mabe yango. To ba to mona mabe na ngai za vérité. Nga so za problème na yo en tout cas na ola na ngote na oyebi ça peut mutu te na oluko moko. Voilà. Nga na to beta nzoto na nzoto so yo inanga je m'en fous hein. Nga l'essentiel na lobby o ezai kat na pona se libérer. Motema na ngai tika la to za batu liweza pongi. Na kola na problème note na motema na ko sa créer c'est pas monsieur na kufi na problème na yo na oboya likambanga na yo kangela nga nzela donc naza genre batu wana te ke baza ba problématique so aza na problème azo kangela na motema kangana nga aza muluba 100% donc naza muluba 100% papa maman baza baluba donc naza penza mutu naza polele donc naza mutu te ko naza mambo ya kanga so naza problème mutu so fa ba kete diamant za la beauté aza un problème donc na mesana mbongo à un moment donné ozaki pe na nzonzinga à un moment donné moi qui le suis kasi yango na solo bate bakale obe bakale
be bakale le ba papa na biso lokuli pe asona mpe obe bakale kale ka bo pamba diama sala elo te yoza no ngai te yoza no yo sala pe kombo na ndenge na yo mo linga ka etufe ngai pozo elo nini ozwa nini ngala nga diama na la ka nde yo talanga esika na vanda na piscine na vanda na balinga nga ba artiste belé ba na banda kuti na ko poko senga na beke mikolo na za possibilité te na ba problème na vanda ta mais na boy na ngai na finga na cholama na sasoni na ndimi na nga vanda na piscine na sala nzela na ngai msunza bako kansela nga na makambo mususu donc makambo pe funga voilà moto asimba ko pena na loboko amema ko na monda ngwanzo nzengeza nani bon nga pena mutu asimba nga na loboko amema na monda nzonzingi te nga mona sala effort nga mona sala effort ta na sala nzonzinga liboso na sala ngo pavi ya Queen Mother na opese mbote na sala ngo ezaka achaka nga actrice principale na sala mokili ngo eza boni mokili ngo eza boni asimana yo sa qui viva vera donc ezaka un maître John azaki journaliste dans Londres voilà na opese mbote na ba Diego Musique dans mobala Ivi Matondo dans mbote donc bato ande ba soutenir ngai tango ba moninga na zo jouer bien parce que peut-être opese numéro major faut bien un major mais nga ba entourage junior so bato na na bango nde ba banda ko mona nga na banda jouer banda banga ngai baba moi so ninga zo kende ok mabe donc ba comment kangela nga sur la porte ok te so ba benga ka diema jouer bien bon to tia diema place na tika loka vanda no tia place na ni tika za ka ndinga za mais à motuya ka ba producteur ba no bomanga pa na bango pe manda yo beti na nga masolo mais to comprendre to tini mutu no tambola na benga ko mo ba soma ka mususu o za problème na problème to lia ka to mela ka to tambola ka mais on dit mané ka bomanga po so mo ne loko eza 4 nga so ma question na tiki e so ole ka ngai donc bakal ka donc nga monde na bunda na ba fan na nga ya poto ba pesa nga numéro na kenda ko lukeza facilité pour na jouer pas major eza facilité mais na bunda ti pe na yo kota wana petite na nga muchopi donc na pesa rosi muchopi mbote pa telema na penda bundela nga abundela nga bi na nga te ma dia mazala bien so la bien na batu abundela nga mais eza pas si pour na jouer toilette publique wana eza pasi makasi pe apesa nga rôle mo clé na tika na souvenir en même na mona na scène na mona on te na ko remarquer que to lingala te donc mutu mususu yo za na yo sa no kombo ngala nga diama ka na sa na ngandi na boy yo sa na kombo monika obeta nga boy po komisa baba na begier yelo nini donc na bunda la ka penda na nani wa ko mekana kwa mo bakisi oui na sala penza boye na toilette publique on va pour bimisa les meilleurs na major azoka moment et moi katina ali ala kati diama ezani nango ezani na Bellevue kandi na opese mbote Bellevue tuninga bi diama ezani nango yo joa boete mais ba ndo e batelo ko ngana ndo vivre na kati ya scène donc e ba isanga pe ba monga eloko na kati ya biso mto ala ni muzinga azate mto asomba pe avion azate atonga msuna mapata azate to boma na ka biso na biso ngo boma ka pozo wa nini na begi ya na ndenga mukiete na ko ndeba pozanga eloko awa na ko kate mais na salaka na bato batalanga babala nga peza toilette publique vraiment ya ndengo bosaka obosaite ko ka le meilleur te ba ya ki o moto nga na espérance na bi onga na vivant na scène bino boye ba ite do balanga osaka na yebi bato wana te biso to yebi bango te bon na la tina otanga kombo te pona fula e koma ki aloba ki asala kini do ezai vraiment passe mais nzambe ka na nzambe na niveau na nga dadi aye abandi ko koloba nga malemba esinga pe moni so yawa so ye na kisi te fo ya na nzambe loko be osambelaka fo sambela osambeli na notiki tournage na maboko ya nzambe scène nyonso bando mata na maboko ya nzambe omonde basali yo loko ya tumbola omonde basali yo onga na mbinga nga mwasa mbingo omonde osuki na scène na dina oseka esinga sambela na ki ba pesa nga courage la musa ebene esprit na sambeli peta on a ko matande na yeko pesa moi les meilleurs na suka mais ndenge rôle wana batela nga na jouer en tout cas vraiment na jouer quand on bon otende pe ba moko na démarrer ba moko ba tu ko mo benga nga okapi muto sipo na pesa numéro na ngati voilà la série les actions aussi so ça bossa ba dédicace pesa moi numéro moi ba tielo ba kala ezati voilà ebi ke muto to atali bo atati na suka azu numéro et moi ça ni abengi lebe wana donc ba pesa na bonga chance te nga mona bundana na ba effort na nga moko le dio na za diama pe na za bali apoto pe baya kama rési pendant to so la mambola
Homme de polémique, pardon, non, rien. Parce que succès, ben n'a pas mambo belé. Ben n'a mambo belé, bah y'a la bango, mais pas la photo, bah y'a la bango, bon. Bah y'a peu bakenda. Bah y'a bakenda dans la manca. Bah y'a bakenda dans la manca. Tu sais, à mon niveau bandit dans le cigare, vite quand quand batona bah y'a comme on peut bazar pas y'a bah oh, on va banda déjà bah mon attend yo. Tout ça on peut mettre tout le bande de konom. Let's ngani na zabo, nani ngala rankinte na vinanga. En tout cas penza. Wana penda na ebité lisumu anza bako contenir hotel nga rankinte soki na M sunde tozaka mobala benge bo mutu na tunaka surtout nde tozana ba Facebook wana mutu sopo ba scroll ebele bo excuse ngai bakota na Facebook parce que WhatsApp au person numéro mais Facebook okota ka mbala mo asengo de monde ami ebele batonda kuna ebele baso tali bango na ba mina bango mo aka ba fia théâtre sur 180% mon abasi nae parce que la ça son denga bandana makamba bolingo na esa na bia ya ebela basi ozana bango linga wana okokate ka ngai pe bango baza makasi kaso asengo demande na accepter atunyo nini bonio o vivant nini betanga liso avina na beto liso avina ngayo ebingati ka boye na réseaux sociaux na beto liso avina nga posa na ngani obongisa batu combien soko ekotala ba disco otuna ya mutu mo basenga nga demande na otuna ya tika escroc tika ya boye donc ba ya na bango bon to mesa pe na bango poza ka mboka elenge la camarade les autres qui éviter ça j'ai to mesa na bango ka bon ngasko bon na comme ça ba camarade na ngai comment nos camarades na ngai sona boa ka opesa nga mbongo le mande ngona me maka mususu vraiment na éviter mais la bande zonzinga bande kono pe ya ba youtuber tout le monde a vraiment rarement ouais na ya kana ngai na ba o ngai ça va bien te na sola na mutunyo so bien na so ndo ebiso ke diama sola na bien te akosi na sola na mutunyo so bien donc na profiter pe sa pasteur nzao mbote po nga mutu azongisinga lisusu na azongisanga lisusu na monde nzonzinga eza pasteur nzao tanga molanga kama binga na kaitso ndio voyageurs ngala esa na bina ça opesa nga numéro on a pesi numéro donc ba film na yena zanga ate ay ba tusu ba ko découvrir nga kama nga Irene Buibuyi ay ko mona nga komo benga ngai kama nga Darling Palata ay ko benga nga pe lisusu ba ko benga ba tusu pe ba ko benga pe na simana yaba na mona ki yo pesa nga numéro ya diamant na komi pe ko lamuka ndenge na lamuki pe lelo nazo kende na ngai po banzozo nga pe to komi ko kima ngo po ani mbonga malonge ezati e komi ka OK bo so mbonga transport abimi na ndako bana ba moni mama ke musala mais musala ngo zo kende mbonga transport komi musala ndako ko beta ba to pe libako ba moni pe lobi olamuki olambite batali o meya kende musala na bango lobi bonde ni lelo alambite libako nde to koma ko éviter so mutu so bengi obiso ka ya ma obela po mo ikata na ke na ngai eloko malonga na osala ezate malamu na vana nga na o préférer na vana nga na oke na kene meba oya nga moko so abengi nga ata pesinga eloko te me na yebi ke ye mutu alamusa nga na sa nini na okende donc na ke na zaka nga diama batu nyonso. Maman de combien des enfants? 2 enfants. 2 enfants. Il y a âge. Il y a Liboso 17 ans. Il y a Mibale, ça 7 ans. Ah d'accord. Félicitations. Merci. Voilà, un clin d'œil spécial à toi, Raïssa Martins, qui nous suit avec beaucoup d'attention. Julio Monampoutou, mon papouche depuis Montréal, depuis le Canada. L'obésité financière, Jonathan Gana, je te salue. Beaucoup de ton part qui nous suit aussi avec beaucoup d'attention. Maman Diama, Koka moi. Nangai na public musus barotala comment na situation comment c'est arrivé Zaki Lolenge Boni pour que se retrouver Lolenge mokili nganga ndena otoloba mokili za kana makambo ngo bele nde sali kenga na se retrouver awa kozala bien na bato kolinga ozala bien na bato on va aller nous te proposer le roman le bien tika na ngala so mbongo na ngala sa na mususu na vanda na mutu on va ndi na mutu depuis 2014 ti bovandi aleki c'est le R ti muninga no mwasi moyamba ki ka nde ba mona biso ka bo diamant boy mutu aye avanda na poto muninga no mwasi otena zo ngana ndako yo tika la kapona ofutaka ba flat te so na ye ovanda yo po ndimi otalika na mutu abatu tika na vanda ovandi na mutu ngomi na suka na ngo otala ninga yo komisanga na situation na komi na ngo donc on a se retrouver awa na kati ya piscine awa pona ninga ko sa malamu na mutu ko sa mutu malamu na vandika mutu bozaki na pardon zokende mwambangwa et debiso muke bozaki na quelle relation en fait? Bon toza na relation bon dès qu'on a maman lekinaye azaki pire sœur na ngai
pire sœur na ngai bon tovandi tonga na otokabwana na papa ya bana akabwani na ye wana na komo lukanda ku ya isanga bite ko lukanda ku te mwana grande sœur na ngai azwinda ku azo kam to fana nenga ya isaki to fana dia malo bo fana dia malo kwa mona yo asepela pe na yo bo fana nga anga bela ko fana na sima mutu na ko kango te malamu na vande pa nga bo na fana na bana te male me ozwa na o bana azwi wana tiki bana pas grande sœur ko banda otanga côté kuna ye ko to pire sœur nga benga grande sœur asola na ete na ofanda abosa na maramu suso mona ata mwa ba souci abosa na isika uti to longole nanu esprit wana sima aosa vina na ya wana talaka na vanda ne taille belé boti nga moko bana ba côté mususu nga la vandi côté mususu pour na ko la intérêt ya mukolo mo boui na vandi na ye soko aye ko lamba ko lia musumwa ma bitinda mo boui atindi yo okay ya yebi ya penda mingi te po ba bazaka bo so komi na poto akomi ko na yebi kishasa malamu te mais akola awa abota mela awa ke poto na kimukolo na vandi wana koede wana tititi ndo moni to yeko maboye po na elo mo ya mukie ezanga na ngotina elo kwa mukie donde elo ko swani bobebani ezako to ko swana ko soto bi ko beba na c'est trop dur nga la vande mo ngata na vanda na mutu yo ye famille na onyo so ba yebi parce que ezaka pe na moi ba service musu famille tindanga awa na kendaka pe na salaka nete zaki akoko na banga zaki azala ndaku te na se dona na lukela ndaku aba ba otinda bambongo po batinda bambongo na famille awa baliali aba bambongo siko ba epa na nga basimbisa nga bambongo misu ba $5,000 ba $7,000 a osimbiso mbongo a piège a biso bio ma dia masimbela nga na mbongo otika na nga bina ochango na banque te ba banque koma na makambo ebele so lelo ba melinga ngo muto ndima zati muto ndima zati ovandi na mbongo na katanda so abengi ko maite mana na posa ya $2,000 tshela ngo na monogram yo wana okembango ko tshela ya mo kembongo isa ezo ngo benga so ça le sujet maite mazanga binga lia mbongo mutu te mbongo complexe nga te parce que nga azaki mwasi ya mo grosso mobile nga banda oteka drogue na yebi nde basimba mbongo na ndo simba mbongo ebele donc nga eloko lokwa mbongo bato bayebi nga bayebi même na monde ya théâtre bato ebele bayebi nga azaki madame mo grosso nga banda otambola na sac na nga na otambola na mbongo na ota bijou na musapi ya makolo na ngai donc nayeba nde basimba mbongo ya mokie elengisa nga te mpo na simba bambongo ya minene donc na banda osimba pa ekoma na moma moko olakisa motu bovandi na motu bato bandekoni bakoma obenga motu nazotambola bien te yo ndeni ovandi na yo oza éducateur de masse oyedikaka ete fo edikaka olakisa ke nzela nga na obima mabe na famille na ozwa osala bafolie de grandeur awa ndenge nga natindaka yo nga siko fona ndozongiso nga na ovana no nazongiso na nzela nga nazongiso na nzela yo omoni yango mabe moika te oza jalouse na yo par rapport ani yo oza yo nga na ngai na diamant na complexe te ti tovanda na yo ti lelo otikala omona nga te na complexe oswati so na nini na nini nga nayebi nde balataka nayebi nde basombaka ntuka kote elamba kutu bosala na opo nayebi nde balataka nayebi nde basala nayebi nde baplasaka elamba po elamba eza monde na ngai alataka na nga tofandi tokuta mpo okuta ye nga mpe propre so okuta ye nga salite mosongo otambola na nga te okuta nga propre okuta nga na olata okuta nga mpe na saki ya bien lipapa bien ketch mpe ya bien nde tokutana okuti nga mpe na babrésilienne bile omowa ndenge wana nde esalaki ke toza tovandi so toni tokabola fo tokabola na ndenge ya malamu mpo ntambola oyo tosali elakisaki ke tozali bandeko siko kokabola na ndenge tokabola ino mpe toswani te nga na bimi na nga na longwe na nga na bi naboyi kofanda na bowumbu nafandi na bowumbu trop nalisi ko navanda epa na nga mo navanda na bana na ngai yo ke ocréele nga baproblème epa bato famille no bakomi kobenga ngai yo ozolinga oboma mona na biso lelelelele tokosala o boye tambolaka likolo otiki ebongo mpo kende opandi esango balobi oyo nyonso bakolo nafandi na ocomprendre te makambo yango eza nini so olingo ose rachete mpo ye na mama leki na bango wana basala ngai na ye tozala babebanaka donc babebani nga na obomaka moto mama leki nakomi mpe koevite olokoa boza na ye nga alingi na nga te tozala na yo navandi na nga ntango nga na longo kuna lokola monike nazaye na ndako te na bi te nakende epa mama leki na bango nakangisa mbongo na nga ndako lokola biloko na nga ebele ezalaki epa bato nazwa ndako ake wana pa mama leki naki ovanda ntango ayoki naza pa mama leki abengi mama leki na bango asirachete alobi oyo nyonso akoki koloba akaboni nga na mama leki na yaka mama leki na yaka yebaka mama leki na mokolo na ngai mpenza apetele nga baplan na moya kutu na répondre eza te kaka ote fo tokabwanaka nga biaya tokabwana ndenge abienga asalelo te nga na toswani te tobundi te so oyoki likambo ayebi so likambo yaka soola nga aza leki na yo leki ta makambo na yoki eza bonga mpe na explike oyo yaya boye bo te fo obima nga pome eza te
nde na bima lelo naye se retrouver na citation na papa na aza en vie papa na aza en vie abala mwasi mosusu aza na kuna na foyer na ye nakokende mpe kuna na vandi chambre eza na age na nakokifanda so epa na biso te na age na nakofanda epa na biso te yango moni na jugeaki bon na bina bavanda nasa mokili naza pa petite sœur na ngai donc cousine na ngai naza awa na bina vanda na bunda nameka na obundabunda namona mpenza mpasi yango mpona yeba mokili yango mpe nde ezalaka tomoninga vraiment nasali mokili na ngai naye kofanda a mpo naluka nanu nde nzambe akosunga ngai mpona s'organize nazwa ndako nazwa bana na ngai nabenda ata ne fiske moi studio bana baza mosusu aza pa copine na ngai moko mosusu aza pa grande sœur mpo azoprésente yane oyo ya mokolo azoprésente yane oyo donc aza pa grande sœur na lokwa ekole eza kote kuna na tanga na yango nde natikaki ye kuna mpo nabebisa éducation na ye ta 6 azwa diplôme na ye mpo esanga mpo bango nde baza venir na biso alobi voilà nde natikaki ye kuna tala kaka ye aza kuna mosusu mpe aza boya mokie donc eloko mpenza osalanga mpasi mpenza nde na motema na ngai yango wana eloko ezobundisa vraiment makanisi na ngai yango wana ngai naza kote bana mpe baza kote ozoyeba te bana mpe baza bana basi ozoyeba te azosala nini osala nini loke efale baza epa na yo moko banda kolandela bango moni mpe na age oyo age ya puberité oyo eyaka na bamakambo ebele donc vraiment utu esalanga mpasi donc nde naokrake na krake mpenza ndo nde naza boye naza vraiment okrake donc nakokoka lisu te bandeko no baartiste olukaki ata te naluka artiste lelo mpo lobi atonganga nauti oyebiso ati bolinganaka te bolingo eza te tika bolingo eza te ngai lelo so nakepa ninga nanga mo artiste nayebisi mpasi na ngai mosu mpasi na ngai ekoma esengo na ye aobetelango bato lisolo aotolanga de préférence kutu na ye awa navai nanga esika oyo bato bayebi te so amoni nga aseki na ye mpo eza ndenge na bango basekaka bato me na olinga te nake ofanda na ndako na ye ubiela asenga ye lisungi moko bonga na yakoya osenga ye nkulisi toza biso mibale ntango ngala kopesa mokongo ye abengi bato mosusu ayebisi bango donc me ya mitema malamu mpe bazali boya mitema malamu bazali nde navandi boye naza na bato mpe baosunga nga na bijou la reine atikanga te atikanga te mpe nazala so avandi mona mama abengi yo oza etika okashi wana atindelo mwa 10 francs oke poso mbeli bana mapa mwa miliki mwa sucre biloko mwana bongo mosu transport dari palata atikanga mpe te ekuta abenga ngai mosu mwana mama lekaka oleki oleki ozwi mwa 10 francs esali yo mpe bien ozomona babuyibuyi basungaka nga basutenaka ngai donc voilà wana baninga na nga mpenza ya motema bayebi mpasi na ngai bango nde basutenaka nga balingaka te nalela balingaka te naoka mpasi mpo nga azala na nga mpa bijou mosu nasalaka na nga ba 3 jours 4 jours 5 jours omwa so olingi okende avandaka ongo okiwapango ovandi moninga mpe ovandi boye mosu amemi mpe na salon tokebaka tosuki tokeba tio tentu tokeba tio manzaka batio osili ozomwaka me osalaki ozala leza naosepela nde naomona vie amuta monene susi ebomaka nde otia susi bokokwea mpe pi okufi tozalaki otango na kokufa wana nde baoya mbangu baoya mpo bawelanga koto tosangisa boye koto tosala boye me sikoyo nde naza bona na oya toya eza te me bozala mpe na baassociation baassociation kutu nazala mposa oyo bango te afare ezali na desi na baassociation nyonso na desi ota okufela grand frère na nga avant makambo nyonso oyelanga avant nakufela grand frère na nga nakufela petit frère na nga nasi nasala émission na Karine Pala nasala émission na ye nakufela petit frère na nga ntango petit frère na nga aza maladi nazoya na oloba na association so bozomona nga te na baréunion naza boye naza aleki na nga na campus naza aleki na nga boye moyen nayaka eza te bokuna association des femmes nga azalaki vice présidente ya protocole mpo nga asala protocole ya mamatanga ete so omona ngai donc bozalaka na baya Solange voilà nayebisi navandi na mutu namona mutu te ya kotala nga namona assistance ya mutu te mutu akufi nazwi photo nde bakaloba avant nazwi photo na glisse eleki inaperci baotala ngo kaka bamosusu baya otala diama azomona te mosusu baoyo nga bazobenga bango mais diama alekisi ye photo aleki na oti okufa ndeni bolekisi yango kaka boye bina boponana awa eza nini polémique ekomosala nga na otala na ngaka mpo moye na komante eza te bato bakoma oloba ntina kunda aleki na nga na mona nanga motu te assistanga association des femmes artistes tokanisa
anani mususu kutu amike mike kutu na otanga ote pesa ngo amike mike mais siko ba association ba fondation to yebi na mona na ngamutu te asoutenir nga na ekufela grand frère na ngai na bengi bango na yebisi bango na mona na ngamutu te mais la suka nde na ka omona Marelle na yaka na GLM bijou kutu na bate po bijou a copine na ngai aka na kota ki camarade na buyi kutu abina ngamba liboso na okota kan na okota ka po na camarade na ngai buyi akota kan alandanga la kan esalanga quand même c'est ba association muso ya mikio to sala bato basundola biso na monde ya théâtre bakipara biso te batika la kotika ngata mukolo mote babanda ko ya mikolo so baso ya kolalisa ngai kopesa nga makasi soso ayebo aliete azoliate po liwa ya na ngo nazo ki choc ona na soate na vina nga mobimba donc na sala ba crise deux fois attention oh là là na sala ba crise attention po bango mi balela ndeko na mobile bakufika na ba maladie moko OK nga kuna mina na masanga mais bango ba mina ba masanga te wa na problème à cœur ope na problème à cœur eloni bakalisaki donc na oka passe makasi ya moko na saki ne o bande ko soutenir ngai mosusu ngoyo ka souci boya mais mieux avandisio na te ya bo ete oza boye photo vanda boye foza la bo abande ko soutenir ngai za conseiller na ngai azaki so mo na katsa ba bele nazo ba décision mo yeka ne ndo ko kana na famille ya obenga ngai jusqu'au aye kufaka bo beli ata malade ngo ya makasi te akufi don na oka pasi moko na oka te na mokili mobimba ata kuta mama na kufa na oka pasi wana te na oka na oki pasi na tini ba photo ne na sa écrit na na hôpital mutu moko abenga nga te mutu aloba nga eloko te na fandika nga bimo ça va mokili ngo eza na ngombo na tiki na skoti na ni na ngoto ninga na tina ni ya association tina lipo association to sanga la rapport na ni to sunganaka so pe muninga to sunganaka te kana liwa ketango yoka ke diama kufi botele mi diama za kamana nga za ki association na biso cotisation yé voilà cotisation ba wele to chebo to so ça bon musu pe tika libole na bino mais siko tango mutu aza na passe mutu aza ka passe ne tango esenga lisungi ya bato basunga ngani na za problème na okep sa mutu te donc ça mutu te peut-être bino ne ba journaliste donc oyoka passe na botali ate mwana diama aza état moko ya bien te to ke na to sola musu lisungi ko uta gauche droite voilà donc encore que n'était que na que n'est pas na bango po na yoka sou passe ba bomanga sou bien mais est-ce que vous avez ta belle vue bon en tout cas qui était mais au retour l'émission quoi ibsani belle vue za camarade na ngai ayebeska to uta naza pas avec moi pour la passe dans mon avec moi donc voilà bel cœur belle vie Kandi j'espère que atalaka exemple télévision Maman Diama boyebi place butana les amis donc kota la de moi si artiste na bino toutes les artistes na plus pour na basse on a toutes et puis tous les artistes nyonso bo centré dara herbozana na envie ça la bien parce que le tout monde na matanga ya ka comme que auto zo boy to zon ça boy bo soutenir ye bo tenir ye main forte et ça la bien allons na ba condition oyo déjà approprié biso to bi que ba artiste avec artiste yewana artiste faut vivre comme il se doit et puis ba fanatique na ye o pe ba linga Mama Diamant o ba rotala n'habiter amour au roi pe ba fanatique no o ba rotala yo o ba linga yo surtout fanatique na vraiment o ba linga ngai donc ba sunga nga vraiment na tika no sala eloko te mais na sala on pour na passe oui donc passe de sala singa vraiment bosunganga naza artiste mboka bola na tem sunde bomona nga tsuna banjonzi bomona na lati bomona nga moete naza vraiment na pasi yangwana na yeli boso na bino vraiment bosunganga ba onyo so batala kanga ba sepelaka na diamant so za na besoin sunganga numéro na ngeza plus 243 90 14 60 816 plus 243 90 14 60 816 donc wana vraiment okozwanga soit de kolanga mobile avandi boye so tindika epa na ye okoma kanda yoki pasi tanga yoka ki likambo ngo aye ko lukanga de pa yoka ka pasi akoya ko lukanga
nazonga ata na moi mais on a minute on a besoin de garantie mon corps pour permettre yo aux ata studio voilà studio donc on a besoin de garantie nazo ata studio na vanda na bana ça la bien et surtout que bazaya basi moko baza na 6e so dans suninga vraiment la garantie en tout cas nzambe nga aozanga ko pambola été mama ni mama maman livre mama la biso talanga mama la biso mawa la biso mawa vraiment yo na edo tika biso Baptiste té talanga pe talanga vraiment la biso mawa talanga condition ngoyo moni akimi kutu kuna voilà na ko fanda apo santé pesa bien te santé zo tout bisangai donc na ko fanda vraiment boze la teka na kufa po boya okunda ngai on a beau vraiment en tout cas beau soutenir ngai zamba ozanga te vraiment ko pambolo yo za mama on sungaka bato na benga ko moi sinzambe parce que oyeba pasi ya bato donc na beleli vraiment talanga na biso mawa et ça nga bien. Voilà, donc ça fait tellement mal donc koyoka beblo kwa boye ça sera très passé. Je sais que bato mawa bazara de partout dans le monde et surtout au Barota la Pébiso. Un exemple de télévision awa boyoki artiste nabino a boyko yiba boyko skende de gauche à droite aye liboso nabino nenge bible sengi nenge lobe senga baropesa yo alors bokanga motema te numéro mama jamais en et puis bazo affichant peu na télévision KDO donc bobenga ye pour un soutien et ça là très bien ça juste n'a besoin de garantie pour permettre à récupérer les enfants pour qu'à fin de surtout que moi c'est déjà grande fille bientôt la zozo exeta donc vous soutenir et surtout tous les artistes bota la pinane de konabino et ça là très bien ma diamant comme nous parce que nous sommes en otika pour nous on a déjà ma monsieur boy surtout que santé pesa bien et ça là pas mal au rappeler sur ce numéro et puis bato nyonso barota la yo bande ko na yo pe ba artiste o ba ozali ba kwa kota la émission oyo rappeler sur ce numéro na yo ya téléphone et place pe ba oui ko zoyo deux fois peut-être na ba tournage aux autres déplacer tous autres à la plus qu'à na za nga kaka na za nga donc bande ko na Baptiste oyo baza pena pona yebi ke Baptiste pas mité à malamu baza na bango ko basonga ka peut-être amsoso azuna une information te voilà condamné que a été boye donc Baptiste a bien baza Baptiste baza na poso songa en tout cas vraiment naza awa numéro d'angeza plus 243 90 14 60 816 plus 243 90 14 60 816 donc wana ozwanga so po tchenga ta nzonzi ko pesa ngata mwa 10 francs eza contribution kaka voilà et ko sunga ngai bana pe balia bana pe bamela nzamba ozanga pete ko pambolo numéro na ngai ngwa mutu so na posa intervention na groupe o na nzonzi moko boye nazana ngai vraiment et ko sala ngai bien vraiment nzamba pambola pe ba rôle nyonso nga jouer kana bana ngai rôle nyonso nga jouer ngai ba ebi rôle nyonso nga jouer na côté fort na yo o so pe nozo pesa babi diamande awa nga nyonso ya on a episode nyonso na sala nga o ka bien pour les artistes pour artiste pour na rôle ti voilà nyonso ba pesa nga la pesa nga ka les meilleurs voilà non donc aucun d'autre à la place na diamande oui pour que ba nyonso ba ota la biso ba mona voilà donc comprenez comme ça nous venons faire juste le travail et rendre l'utile à l'agréable donc binomo bozo mona donc situation au star na biso ya mboka azali donc voilà awa navanda awa bomoni awa le place mama diama azali voilà d'accord merci beaucoup j'espère que tu auras des annoncés na biso peka awa tout est bien qui finit bien vous avez vu votre actrice diamant alors aboy koyiba aboy ko sala kindumba aye ko senga epa ya bandeko na ye ba artiste ba collègue na ye et puis ba fanatique ba tomité amala bo me camper ko aider
et que ça va très bien. Merci à Dieu d'avoir réalisé cette émission. Merci à Yannick Chamba, boss Ambo Kanabi, qui est très sensible à la mambo. Contribution à yo et recommandé Yannick Chamba Godson, Malik Arafat, Shekina Vumbi très sensible, Raissa Martins aussi, je connais vraiment Bino tout ma partenaire, exemple TV Boya Peto, ça fait contribution à un exemple télévision et ça va très bien parce que le beaucoup épais Saka, il y a un des Pambamaka. Merci, courage Maman Diamant. Merci. Zambazan, on a vu qu'on vivra déjà. Espoir et Zali et au Simba. Amen. Donc, merci à Dieu, tout est bien qui finit bien. On vous dit bye bye et portez-vous bien. Bon tour de programme sur exemple télévision. Bye bye. Amen. Gloria
mão, Jesus. Eu te amo tanto no meu coração, Pai. Vem, vem, oh alegria, Jesus é bom. Irmã, vem na casa do Deus. Vem, irmã, vem na casa do Deus. Baila, 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 baila. Vamos embora, vamos embora. Alegria, Jesus é bom. Ah, Jesus é bom. Vamos embora, vamos embora. Oh, Pai da amor.
est nouveau. Jésus est là pour vous apporter une eau vive qui deviendra une source de vie. Cette nouvelle qualité de vie imprégnée de l'amour de Dieu est pour toujours. C'est pourquoi je vous invite à donner votre vie à Jésus. En ces temps troublants, Jésus est la seule solution qu'il vous faut. Accepte Jésus dans ta vie et tu auras l'assurance pour le lendemain. Prie avec moi maintenant. Comme une offrande de bonne odeur, je te donne ma vie. Que ma vie soit pour toi. Je réalise. Exemple TV qui toque, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore commis à 100 périques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.